Tessa d'Alliance, le monstre, il y a 29 ans, partait Tessa d'Italie, que nous avons tous connu comme d'Alliance, Tessa d'Italie, est mort le 22 septembre, pardon, 1996 à Bruxelles. Il a été enterré quelques temps après à Kinshasa. Eh bien, pour commémorer sa mémoire, pour lui rendre encore hommage, je vous ai dit, nous aurons une série d'émissions pour dire merci, même à titre posthume, à tous ceux qui ont fait la fierté de la rumba congolaise. Hier, c'était Vadio. Et avant-hier, c'était Nico. Aujourd'hui, c'est Tessa d'Italie. Et ça rentre dans le même cadre. Nous allons célébrer les 70 ans de l'orchestre Hockey Jazz. L'année prochaine, ça sera le 6 juin. Nous souhaitons que ça soit un grand événement qui va marquer les esprits. Parce que l'Hockey Jazz, nous le savons tous, c'est le plus grand orchestre de la rumba. C'est le plus grand orchestre de l'histoire de la rumba congolaise. Et pour ce faire, j'ai invité sur ce plateau, pour m'accompagner, pour rendre hommage à Tessa, je voulais avoir un accompagnement de quelqu'un qui l'a connu, quelqu'un qui l'a côtoyé. Je citais Wutamai, Blaise Pascal, ancien de Continental, ancien de Bamboula, Hockey Jazz longtemps, et dernièrement, c'était Kekele. Il va nous parler rapidement de son actualité parce qu'il y a quelque chose sur le marché. Madame, mademoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission Congo Mosika Musique. Aujourd'hui, spécial Tessa. Nous voulons lui rendre hommage. Tessa qui est parti il y a 29 ans. L'année prochaine, ça va totaliser 30 ans. Bonsoir, vieux Wutamai. Bonsoir, Ripo. Vous le tournez. Ah, kaka grippe eza kotungisanga Mexico, ça va mouké. Ah, vous êtes toujours en forme. Obligé. En forme. Dambling toujours. Dambling na ndeni. Ah, vous dambling quoi? Malili te na kobanga malili. En tout cas. Ah, vieux. Et ça, la fierté, bilo, moi, vous aurez dispo, vieux. Dans le barreau, pour leur flatter, disponibilité, ponctualité, toujours respect. Il y a un journaliste, un chroniqueur, Kobe Batevier, Zalande Ngozalaka. Merci. Le long, on a bénéficié pour te rendre hommage dans Tessa. Tessa Koufaki, en septembre 96, et Kokisaki, 29 ans, à Koufara, à Bruxelles. Tessa Oyo Yebaki, mon inganayo. Tessa Oyo Kotoyaki, Nanga te rendre hommage Lilo. Yango Nangaki Yo Zala Nangai, pour te rendre hommage bien. Yo Tessa Boyebanaki Wapi déjà. Ngana Tessa, avant de yebana, tu as dit qu'on s'est côtoyé indirectement dans la musique et tout bêta, n'a pas bêta. Alors, pour tous à la penza bouillé, tu as bien à Hockey Jazz, na tout puissant Hockey Jazz. À part Hockey Jazz, bon, mais quand il peut que ça, moi, mouvement, mon quoi, na poto, na combo ya Afri Jazz, mais Simba qui pensate, voilà, tu es au Kabwana, Nzamba Kamati, Ngai na baninga msuto tikali. Voilà. À Koufine, en septembre 96, Yosaki Wapi la période. L'air à Koufaki, Ndazaki awa. Ah, vous avez la période. Nazalaki awa, tokende ki pe na matanga na ye, na Bruxelles. Ti mokolo yo, il fallait qu'on rekende ki sasa. Biso bato utaki Paris tozongaki. En tout cas. Alors, pour commencer déjà, d'emblée, on a appelé sa biographie en Tessa. Tessa Nzitani, abotami naba Congo. Azalaki mutu ya kimbangiste munene, abotami naba Congo. Aye kokola na Kinshasa, na Njili. Tamoko yaki mobulu mingi, ba parents na ye batindaka ye na ba Congo. Kota bansona bata kuna, na ba Congo toujours. Akeno sa ba classe, azongeli ba classe na ye a koti na ba choral kimbangiste. A koti pe ba classe kote kuna na ndenge Tessa Rose diplôme d'état na ye. Akomaki professeur na lycée. Non, professeur, pardon, dans cycle d'orientation. Obiso tobengaka CO. Tango akomi kotangisa après azongi na kin.
Tant azongi na kin, mais kindule ezali quand même makasi. Bien avant batinda ye na internat, Tessa salaka orchestre moko babenga yango Motema Jazz. Wana zaka biloko manzanza azomeka. Mais Tessa penda bimi bato bayebi bien na orchestre Vox Afrique et pas il y a Jano Bombenga. Mais tant akoti na Jano Bombenga, wana boyebana déjà. Non, l'air y a côté na Vox Afrique en Ghana qui est non professionnel na qui na Jamel. Mais auto yeba Jamel national mais tant que bato misabanze mona wana bavo Sam Mangwana tout ça toi kolanda ye mais nga l'air na découvrir ka na chanteur oyo azar grand chanteur ndiki ni ibanité. Au s'entendait déjà. Hein? Oyoka qui est déjà qui a ça dansé. Oui, l'air on a babandi Vox Africa sika. Donc Maria Jaina Sam Mangwana qui au Pesimboambo boy. Donc Dieu qui toko ba osala. Alors, tant bakutani na Vox Afrique, orchestre pesi bien, à un moment donné, Taboulay aye kozwa Sam Mangwana a memi na makasi, hein, ba enleva ki presque Sam, ba kena ye na festival moko zaki na Canada, na Montréal. Bazui Sam, wana Sam bazo fanda ndako moko na d'Alliance, na Bandal, na Batetela. Tant baye kozwa Sam, d'Alliance azaki wana. Bakena ye, balobi yo, faut beta, na, faut landa Taboulay. Vie Sam alobi azaki kutu presque na mapapa. Bakena ye na aéroport, makambu tu na makasi, ake kozwa forme penda na Bruxelles. Costume, mambutu. Tessa tikali na kati ya Okeja, autar Vox Afrique, Sam azate, Sam azaki master na ye na série wana. Quelque temps après, African Jazz, Africa Festa bazongaki, Taboulay ayokanaki te na ba musicien na ye. Bon. D'après l'histoire, tant Taboulay azonga sous poto mwa li solo, asundolaki ba musicien mingi na kin. Tant watikali na kin, balobi non, neti Taboulay atiki biso. Tosala mwa nzonzing, bakemona José, bakemona Izeidi, asala bango, basa nzonzing mon po ba vivre quoi. Pour Taboulay atiki bango ne lokote. Li solo ono yebiango. Ndam. Betre biso na vie. Nakobeta ngoye boyete parce que ngape na yoke pa boy donc na kangisa na ndenge na ngame sinon te eza pe prendenge olobi basalaka ba nzonzingi moko nalanda ku version moko Josar pa otolo ba yosa Michel no pa lobela ngango Bopol pa lobela ngango donc moni na zo ka na yoke pa boy na kangisi na donc na moni conclusion na ngoza Josar Yosa Yosa oui Yosa Taluki voilà quoi tant Taboulay bato wana basali nzonzing mais po bazoba mbongo ya suba problème tata wana Izeidi abina bango mais bon se comporter ne ba makizardi un temps Johnny Bokosa de quoi chacun et qui bassiste abi atoko monter pe mouvement to pe tonga combo Makizar basali orchestre na bango Makizar pe c'est un festival de Makizar bakei kozwa Tessa nandeko ya Sam Mangwana Pascal azalaki na kati ya Vox Afrique baye po basala orchestre wana festival de Makizar. Festival de Makizar ayaki soutenu na Dene Ilosson orchestre Simbi bayokani pe bien mais wana toujours selon vieux Dizzy Manchekou azobetelanga histoire ya festival de Makizar ye bazoka ye na Kobantu tangwa ye Tessa na Mangwana bakomi wela ki leader bakomi kowela motambuta ye mpe na bachanteur na ye ezopesa penda bien te nde Dizzy azwaki bula vide na omemela bino chanteur moko oyo akozala kati na bino mpo chant ezala bien ake kozwa Lokombe azalaki vie na ye baka na ye na Mbandaka par pur hasard bakutani su na kini Dizzy autaka Mbandaka bakendaka mutation ntango azongi kini mpo akende classe na université Lokombe mpe ayaki kini mpo asala bastage na ye mpo azalaki na administration azalaki fonctionnaire Lokombe azongi Dizzy Manchekou amemi ye na kati ya festival de Makizar
asali test na miso bato baleli lokombe danse e lokombe akoti na kati ya festival de makiza orchestre epesi mpenza kitoko mpa ntesa sikoyo bandi kosexprime mpenza danse ntango festival ezoregne wana yo oza wapi ozaka amateur festival de Maquisard. Na début naza nanu na jamel national après lea nalongwe na jamel nde sikona kokota na renaissance ya orchestre bambula. Alors to rappeler que na kati ya festival de makiza bastar bazaki mingi Samba Ngwana Ntesa Lokombe Diana Michelino Dizzy Vangu, comment il s'appelle Givano, pardon. Voilà. Johnny Bokosa. Voilà. Donc, ma tête, pendant ma tête, il y a dansé, na kati ya orchestre, voilà. Même qui est ce diambo Zalaki, ma zoaka place T, disait à expliquer, pour nous nommer na mutunaye. T, ça pas yaki na la qui est ce mains, et ils ont fait ça pendant tes mains à Zalaka na bango. Quelque temps après, Batou, comme on suspendait, chef, bazolia bambon. Bakendaki, ce jour, mon akisangani, tant bahembiti, ke bunga, tout ça. Ba vie baby, ba musicien, vous avez un problème trop, hein. Ah. So, bokeh, ba voyage. Et Béli, même maintenant sur place, pour ma problème, c'est la et ça la gango pekaka. Oh. Baké kuna, soki makamundini, mbongo monalité, albazongi na kin orchestre panzani. Tant orchestre panzani, Sam na Givano ba monter à bango. Ba bengi yango festival de Sam et Givano. Ba misu batika toujours na festival de Makiza. Bazu voyage moko baké na Mujimai. Wana bazana Denis le son na simbi bango ba instrument ba Vespa bazaki vraiment bien. Ba komi na Mujimai Sangwe que Denis le son allait bambon à l'état tout ça il faut pas quand biloko na etu balandi instrument on a tikuna ba botoli bango peut vie baby d'ici man quoi le bina mbujima et c'est un instrument zati ba robeta ba comme presque ba bo il passe ba lobi tesa na mavatiku ba zonga ki ba luka ndenge nini ba koki ko aider bango ba région de Kin. Mais entre-temps, tant ba va botolo ba instrument, orchestre changeait combo déjà. Et comment qui grand maquisard. Ba ngema kama ba festival nini ya ba same za la pesute. Toujours beaucoup ça pesa i combo ya grand maquisard. Mutum so za na festival ezaki bisikita. Akomaki na dans bisikita. Akomaki na festival. Des Makiza. Non, après Bassam. Après Bassam. Bisiki t'as pas côté qui pour ça il n'a pas on embauché. Mais bien sûr, kasi banzembe honnête ba biki ba seriwana. Bisiki t'as tabeta guitare rythmique. Et puis là il a bêté dans le solo Dizzy. Alobi yem ta sala qui à cause ya maladie na yende ma vati kwa comme soliste. Ma vati kwa zaki accompagnateur. Dizzy li boumou pasi meleki il fallait na mutumsu so zo guitare abina mavatiku yo poko beta solo mavatiku beta solo déjà ta bazana mbujimai ba changer combo ba komi grand makiza mais passer ko zo orchestre mo ebimate te sabaye na nani na kin mavatiku ko ki pasite to ana ba raison na e azongi na e na African Fiesta. Entre-temps, Tessa, azali baninga baye na pasi pena bamsu baleki nzela mbandaka nzela ya Kananga bamsu baye na ba avion militaire na bakomba lokuta tant baye na kin découragement bati balobite toko continuer grand makiza na biso banzemba kitoko ezali na mutu na yo makirimbia azalaki na kati percussionniste azalaki mwana kitambo d'origine, il y a Congo Brazza. À Koufi, il y a 2-3 ans. Ouais, Makirimbia. Vous avez une continentale, hein? Alors, tant que Zongi Kin,
babi to monter mouvement allez basali makasi bamoni verkis bapesi banzembo verkis banzembo mosusu abimisi mosusu aza nango sur te mais écartonné quand même mingi écartonné makasi nde période wana mpe continental ebimi histoire moko ezalaka entre grand maquisard na continental bozwaka mwa kokoso ya moke mais ezelamaka bien ozo se souvenir sotalika bien sûr betere biso na lisolo wana bon ezalaki mpenza kokoso te bon tolobaka nga kokoso c'est-à-dire ntango tozalaki na roka mambo bamusicien oyo basali succès ya grand maquisard noyo wana eutaki epa na biso donc tozwa Majida soliste Dave Makondele doublure ya Dizzy aki doublure ya Dizzy Manjeko wana Majida aki doublure ya Dizzy Manjeko Dave Makondele guitariste rythmique accompagnateur basse Kodia Frank Kodia il pas zaki na roka mambo il pas orso mambo oui et puis Natabu le batteur donc tango bakei mama o ya salle que biso orchestre continental le cola qui toujours na idée qu'un jour il faut na salle orchestre alors il le quoi qui comme on a le quoi scuto betni ndenge to ko beta na roka mambo ngi to beta ndenge musuti kande moi alors na roka mambo to beta style fiesta fiesta pire donc copie le taboulé voilà grand calé alors to ko mo beta ndenge ona maman les resombi d'instrument abina lingi bozala kaka ndenge bozaki na roka mambo solo bina maman ndenge sasa ba mise bazana bango ebele mise pamba bitete teknalika ndenge bozalaka mère tellement insisté que trobi bon bango ndenge bazana succès bazana ngona grand maquisard bakozonga te bakozonga te ponini eloko ni balaki bango na kopesa bango te mama alobi nalingi kaka bango biso pe to intéressé baninga voilà toyokana na bino ki bokeka mpona kolekisa leur siko d'instrument yango tozozela bino boya surtout majeda alobi benza tala kaka tosi tomeseni tolonga tozonga en plein succès oui biso me bino moko bato olobaki ke tozonga bino potvanda po bobunda tozwa instrument yango baboyi kaka mama na mutu makasi na mbongo na ye abi nalingi kaka bango atindi chauffeur na ye atamboli na bandaka bamisien nyonso wana zwi bango ntango azwi bango abi nango bon bino yo bopesaki elaka na baninga na bino ke soki bainstrume ye bokozonga me ndenge ni bozolinga ozonga te metala kaka kuna si bapesi biso bambongo banini makambo ebele makambo nini yango bambongo nini bapesi bino nga na kopesa bino te bon atuni bango bapesaki bino combien kuna apesaki bango na lero bapesa yango soki $100 na lero sans Zaïre pardon sans Zaïre à l'époque mbongo ebele alors mère atali abi boza combien bakobaki soki 4 abi bon bapesa bino ka yango bonga na kopesa bino 150 bazwi mpe bambongo bazwi yango kokende bakendeki siko majeda ke na ndaka daniel saka otikele mbongo wana azongisela ye alitala balingi barécupere danger balingi barécupere biso mbongo eza nano maboko bayebiso tout oyo toaki na roka mambo toza na bambongo soki osali noki te bale yango ekofuta banyongo wana dalieze atamboli na bandako ya misi azwi mbongo wana bopesanga bambongo bapesi bino azwi yango ti azwi taxi ti epai ya mama ngombe akomi anabi mama nekotala yo ndenge kaka olobaki adendadendaka aodendadenda abi mama omoni ke bamisi nanga balinginga mingi abi mpona nini omi yo opesaki bamisi nanga mbongo yango na ekotikela mbongo na yo mama poli soni abi likambo te mwana nga
nasepeli na acte oyo osali soki moto mosusu nde ole yango après olingi bamisi baya te mais merci azwi mbongo na ye monisi kotenga azwi mbongo mare abengisi biso abidonk apart bango biso o mama mais yo moko moto oza kolinga kaka bango bamisi baza na bango na mboko na lere wana bopol aza kobeta en attendant ye mpe akende na attente na suka fiesta sukisa akobeta kuna alors biso ngai Camille na Tino Cam Camille na Tino tokende nulle part tovandi kaka alors siko Joski bopol lokola azalaki na sukisa kuna siko bandi badémarche intéressé Joski a intéressé Serpent, a intéressé bassiste, a intéressé na trompettiste. Bino boyeba boboma Nico. Ah bisoko. Oui. Bozoy ba musicien là. Mazaki na ba musicien qui to on tout ça. Ah ben oui. Ah oui. To suivre ba musicien wana. Bango baye, mama papa si bango mbongo ndenge kaka ezaki ozala. Ba pesi biso ba instrument to bandi ko répéter na maître toraki na pango moko na mbinza to répéter to kependa to koti na maki to kenda ka lundi to zonga kana bandako dans ce vendredi ou samedi après to zongi lundi yango banzembo moni sala kama kambo to lalela ka yango penza ndongo to lobi encore lero na siko to bino to beta su style la fiesta ya kalate bisto ko beta siko ndenge ya sumjun ndenge summe bimaki soto to landinza pa soto landaki de la Africa fiesta tinga to comme confondu na makiza parce que to ngalo ba beta style moko alors tesa na baninga baye basali festival de Maquisard grand Maquisard orchestre Simbi na ndenga muketebe banzembo kitoko banzembo neti babiki tokosenga na nzambe awe ba Maria Mboka bamado tout ça bamado na nzembo ngoso ezaka amado yango ya lokombe nzembo nani qui est je crois ya ah non bon ekimi exactement banzembe belé spécial ya banzembo ntesa ikozala et puis nzembo série mso yeko bima susu après ba mabala Kinshasa mabala toko kufela nzambe nzembo dizi yaza toko bisi kaka sekomela olambela ebiloko nzambe alors tango lo bino na continental bamba na grand Maquisard concurrence ezali concurrence ezalaka mpenza bino to ba fiesta ezalaka mais eloko moko concurrence ezalaki lokolo ya lelo te malgré concurrence mais tozala kotalana tokosolola kotambola mpe ntango mosusu mais ezalaki lokolo ya lelo te nzambe ayokanaka te non donc na bamageda bozalaki na bino bien oui tozalaki na biso bien mais tozala mone mofiti mpo ye moto akende komisa secret pas d'alliance bomonaka info oui mageda bon suka nango tozalaki obligé toyokana mpo toya baninga ah oui alors tesa akei kosala grand Maquisard na bamaster esimbi bayaki na verkis à un moment donné c'est compliqué na verkis babebani bake susu bakeluka producteur mosusu esimbaki makasi te na ndenge bango ba grand ami depuis bapanzani tesa na kiese basali côté na bango lokombe pe na dizi batikali alors tesa asili kate apeti banzembo neti ba confession banzembo balobaka abokelaki verkis comme so nzembo ngo nini nganga kanga Maquisard il suffit bayokana te papa chikaya sisi moke oui asaka banzembo ya kitoko lisusu sisi moke je crois lera bazaki nanu na baninga avant te bango bakende pa na kisi non sisi eza ntango bakabwani je pense non bami te spectateur boyebisa biso soki sisi moke ayemi na balokombe trompete sebe nona moto abetango mageda oui teme ntango bakabwani yaki ndenge na mageda nani d'alliance non
bamajeba bango tu batikalaka bake na kosakosa bakosala kosakosa. D'accord. Ye azwi Jerry Dialungana. Azwi Jerry Dialungana na soliste moko aki na veve Lambiu. Azali na grand maquisard na ba. Donc aki na deux solistes. Ah, donc Sissi Moke aimé on a balokombe. Ah oui. Tu crois? Balokombe. Bon, biso to apprendre. Sissi Moke, est-ce que Zaki na groupe il y a grand maquisard original to grand maquisard oyo bakeno sala ye nanani. Ba série à Papa Chikaya, Confession. Ba nzembo bimaki mo ebele pe ba série wana. Oui. Alors, tangu tobosana obeta lisolo moko vite fait, ezaka fait du verre. Tangu balongwaka na grand maquisard, tangu ba mavatiku bakei. Abwaka nzembo moko bato balobaka abwaka ile mavatiku. Mais na tuna vie dizia lobi o kan nzembo ngo. Na bien. Natala mobali ndima pasi ya mwana mobali bana. Yo na yebo solo lango te likamba ngo. To solo lango me omoni moto mususu asali nzembo na ye na ide mususu. Me biloba loba ba pe commission mo pe. Mais yo moko lobani. Alobaka na ngaka kat nzira alobaka na nini. Alobaka na non alobaka na ngake ayembela Michelino te. Aloba ou ayembela na ebisute na yembela me ndenge batu ba commenta kango te. Disait non. On pouvait pas faire une chanson contre Michelino. Mais na kontima version disait passer avant d'agana bango. Voilà. Et puis il m'tabeta qui nzembo. Ah bien non. To bimsa ka nzembo bilebel babatu ça il peut que mais il y a qui très belle chanson. Hein? Très belle chanson. Ah ouais. C'est la raison pour laquelle l'orchestre Belé interprète à Kango. Oui. Et puis, tozongwa Simamouke, premier nzembo ya festival de maquisard ya Bango. Obiti nzembo nini? Premier nzembo ya festival de maquisard. Il y a grand maquisard. Ah, il y a grand maquisard. Tant baza Bango nyonso avant ba Michel no balongwa. Ah, on est grand maquisard, c'est festival de maquisard. Ba changer ki combo na Mbujimai. Explication à Dizzy. Tant orchestre changer combo. C'est comme orchestre c'est pas ezu kokoso. Donc bazo beta sauter. Du coup bazongi kin. Donc tant ba komi grand maquisard. Ma fatigue quoi ça na kati. Oui, même nzembo basalaka na Marceline. Voilà, exactement, Marceline. Une très belle chanson dans conseil bilo. Boyoka Marceline. Nzembo kitoko. En tout cas, Michelino est un grand compositeur. Même biso tango Sam na Givano balongwe. Bayiko sala banzembo Sam na Givano bazo sala banzembo na bango. Mais tango toyoki version ya festival de maquisard ya ba Micheline wana Micheline yakini Marceline pardon toyoki bona guitare Dizzy Marceline mama avec mboko za ba musicien to kanzaki te orchestre lokola ba vedette ba tête d'affiche ba ke e kwei neno bazama ba misu ba bibi ba bimi ah oui Marceline mama to pesala ki elaka to kobalana la qui s'est mis dans oui bien ou bien makasi on a aucun moto la saline nyonso po kende kelasi na koto o saline ah oui ça est un kitoko ah ouais na accompagnement de Bisikita 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 pas non pardon Michelino yemo Michelino Bisikita a doublé doublé na ye ou ayaki après oui pendant Dizzy comment soliste il est pas soliste. Bon, biso to yebaki Dizzy ala guitariste. Obeta misolo. Obeta net nyoso ba jazz ba ni. Obeta nga li solo ndenga koma soliste. Soliste ba do sala grand maquisard. Ba nzembo soliste na bango nzala ki Yosa. Sikoyo po ba bima. Ba kota di studio tout ça. Ba ki na concert mo ba beta na Franco. Yosa to yebite soki frusto nini yosa yati. Serana. Wana ki diamant bleu te wana yosa zana diamant bleu ba on bazo zoye. Ah ba kende zoye. Siko ya zo bazana les kuna. Ba on bazo chaye mbamba. Do azana leste.
a concert sikoyo baobetala oke jazz Mm. yo sasali bango fo mo aye te nde lutumba ayebisa dizi dizi mi yo betaka solo mpo dizi abanda obeta mpe na oke jazz seri wana ala babetane partout donc na souviens nabeta bapesi voilà, beta abeti na ye mais yo kobeta solo pourquoi bozobondela signé solo nde dizi ameka solo akomi mpe soliste donc par défaut puisque yo sasalaki bango fo bon voilà wana eza entre parenthèse mpona obetela bino bapremière chanson ya grand makizar alors ntango bakabwani tesa asali effort abimisi banzembo kitoko baninga mpe kuna esimbi mpenza te na nde bakende osukana kosakosa tesa akoti mobulu me nanga nabeta mpe histoire ngai na tesa towana mwa histoire moke ngai nayebaki ntesa na 71 donc naza na ba 9 ans tesa abanda koya na édition moko fali ezalaki pembeni na biso toza na avenue Kasavu bato bayebi bandal biso toyaki na avenue Kasavu numéro 9 na numéro 7 édition moko ezalaki wana est-ce que par hasard ezaki confusion te mpo édition moko mpe ezalaki na camarade nanga moko azalaki na édition na ye me wana yaki nkombo na opaka juma oyebaka yango vieux Silis. Silis, voilà. Ah, vieux Silis. Côté na biso kaka. Confusion te, il y a deux éditions. Il y a deux éditions. Édition Paka Juma, ezali na ba numéro 35. Biso numéro 9. Édition Fali ezalaki na numéro 7. Donc Nicole basoko uti kota wenza bayaka wapi matalikolo alors. Sozo mata, on le canal Fali. Ah. Et puis on commence à l'édition Paka Juma pas si. Ah d'accord. Silis azali ndeko sakul. Sakul bon sakula mandao ya wana mingi. Silis azaki vie bon na bi camarade parce na ko tale mingi lero wana. Aki vie na biso. Poye mtaki bassiste na biso na bambula. Ah ça un musicien. Nazaki musicien. Ah. Oui. Pendant musicien. Oui. Sakula ko ya na trop. Biso to bulega azande kwa sakula. Ndeko na ebité. Ndeko penda comme tel na ebité mais aki musicien donc c'est normal. Gana numéro l'édition wana ba musicien mingi ba kuya ba ya na ba disque na maboko ba tikaka wana tamo ba leki ba récupérer mo tesa ya ka mingi ba musicien ba kuya belé hein nde to message na tesa to komo benga papa tesa t'as pas d'alliance c'est non ba tonton elle a quitté ba tonton bimi après to message na tesa la première fois na mon tesa tozo linga déjà banzembo na ye ozo kama ba Marceline na bien par cœur toko édition Fali c'est à côté donc on banzembo pour quoi ce qu'on va permettre l'édition babar faut ba banzembo tous les jours je me souviens Masaraga à Tikabiso Etienne Gigi yazaki nzunzu kolekanga ye ba musicien nyonso atelemisa bango fo asolo pinga pe na komolanda ne pas na yeba kan tesa na 71 toza ba petit amiki en école primaire na tikele pe fala na ye po na yebi en fait alors tant tesa koti ba problème na ba 75 hein tesa ça va plus là par hasard et salami biso to longo na vini Kasavu to kena kosbaki na se to fanda peme na maya makelele père ka ba rêve bourgeois faut le pango gaillard on va parler de ça bandala miki il faut assez banzeta manga te saya ka wana na se ya peme na maya ba ko dia ka osa ba komposer oui na interpellé vieux zo banga soulte bien bataille l'équipe belé na beti de pel solo ba il se souvenait plus na kompe copier mbote na komutanga na kitambo na Saint-Georges te sa afana na kitambo na inonko je crois école ngo place de palango ezaki na école gardienne ezaki on mozo mona bena que vieux comment moi mobulu alors ngaso na ba master na ngana yebite sa amona pe toke to pie mbote master moko Gode Makambu na pesi mbote Gode aki garçon qui a mal tongé akofanda na bubu majos Gode Makambu je me suis to sombi mikati to ko pesa 20 ça na répétition
Pardon, pembeni epai ezosala répétition na ye. Place dia fanda. Ah, d'accord. Asala ba répétition na maya makele. Na maya makele. Voilà pembeni ya biso pena. On le voit tout le temps. Topesa vie mikate. Vie. Ah, c'est pelé à bout gentil. Bon mikate on a kitambo ya kidansi. Faut vie Jessica yebango. Na inongo na coin. Autour na ye. Mikate kitambo. Mikate ya kidansi. Pembeni école c'est besoin. Tesa zara côté wana. Topesa tesa mikate. Vie c'est bizarre. Tesa abunga nandenga comme la oke jazz nandenga du succès. Obina tika la okutana ite. Ti ya kei. Tandinga kei. Donc natika la okutana tesa te. Nazara pinda malheureux. Ya on naza moi attaché na banzembo tesa parce que tout n'a bien. Puisque j'ai grandi avec ça. C'est peut-être la petite histoire avec Tessa. Alors, 76, Tessa Tomoni na kitambo, atamo toko a comme na OK Jazz. Mais tant peu toko comme na OK Jazz, ah tout le monde on est dit. Est-ce que Simba? Toi bana miki mais là OK Jazz. Est-ce que Simba? Alors, Tessa est na OK Jazz à Kutio. À Kutakinga. Ezakinde. Babi boyamba est vrai te vieux, hein? Non, beauté. Bayamba est bien, t'es pas boy. Hein? Parce que pour ngai na mona toyamba na biso est bien. Toyamba est bien mais bon moi ba rivalité moko ezako lika na musala na biso hypocrisie pe na kati bon. Na ko accuser mutu te po essayer makambe si le kale kananga. Mais babi non. Bato mona binda grand maître di Makizare combien à grand maître à taille moko. Tiba lo combien ba oyawa. Non. Boyamba qui avec froid quand même. Jusqu'à ce que longwe. Ngana daki nanga muta musala lokola baninga nyoso yozoro bawana. Yana ko bani pas franco yambi mutu oyo pona nini pour orchestre na ye. Eza ya ye. Ce que joué, yem da échoué. Ce que simbi yem da gagné. Donc na ko bani rien. Constater kaka ke ayaki bien pour d'abord na lingaka ya avant azana OK Jazz. Oui, hier za kwa pressinga pona hier za wemba basharanga na ba makizar na ba orchestre na ye mengape na wemba basharanga na roka mambo na bambula. Moni ai. Donc hier za kwa pressinga bi vraiment yango mokolo tango hier zonga ki na départ faux départ wana akutinga na komi na groupe mususu. Mais fallu que na groupe wana. To bandela. Pour yo, avant de sa quota, tu l'as croisé un jour, tu m'as raconté l'histoire. Au Kutana Ranaem comme Soussou, au Kenda pas Michelino, Betepsona l'histoire. Tu as Michelino. Oui, il a Michelino, Bokenta la tête, Bokenta là. Donc, tu as une répétition. On a rappelé quand même Michelino le Kambango. Il est pas ça, oui, basou. Pour un bindé, tu peux Michelino pendant quelques jours après comme une Richard. Je peux comprendre bien ça. Je comprends. Aïe, écoute, soutien na rappelanga ndenge tu répétition ga bitu endotikanga ata na kabinda bongo yo kende pana non tokena ndak na kutika yo toke tukoti Tessa nanda ko ya Michelino et pas Michelino na moi sinai la zone qui ça alors ndenge na mona ki d'alliance na sepela kité na mona ki malamu te bon na kopli ko tunete pour ko komi bo pour ko zabui na sepela kité en tout cas tout chaque ngai comme par hasard le qual toki na deux groupes mukola concert donc on a deux groupes né OK Jazz ko makam balé groupe A na groupe B en sens na ndeni donc lelo ba msuba beti lobi kuna ba msuba ba msuba pe mina biso na beta mardi jeudi na groupe na bino bozali ba na biso twaki ngai Michel Boyband na cheka bino 3 biso 3 mais bumba masa pa yaki kokota na groupe na 4 to koma 4 groupe mususu wana banani ba Joski Yulu na Pepe Ndombe bango 3 ba misatu na d'alliance malgré ça non pardon voilà na quotité là la quotité à quotité alors tango tozobeta mardi franco tozobeta tokonda lelo moko pause nzembo esili po tokota na nzembo so abibaninga boya na boya abengi biso bachanteur abomoni
nalingi nafungola boîte na ngai oyo mais nana besoin bolukulanga chanteur moko ya bien si ngai esprit ye naki pas d'alliance et pas Michelino avant-hier ndenge nakutaki d'alliance mpo natangaka kombana mais présent mais okozwa d'alliance abi nazwa d'alliance oyo azokufinga bato na nzembo moko autobimisa sikoyo nganga kanga magiza bapanzana kanga belabela basala boye atangitangi borchestre le roi zaiko tout ça ngana kende kozwa ye ngabi présent zwa ye kako abi nalingi nanga te afingi verkisi bongo lobi yaya kofinga nga lisusu eleki soki 3 ou 4 jours namoni d'alliance na 1 2 3 na bureau afe na libosa 1 2 3 alati kitoko makambo ngabi grand embling bena siko ngana kamoi oyebaka Jacques Lutumba boa Lutumba vieux boa quoi na Bruxelles siko boa Lutumba lobi ndako ebobongisa bato ngabi ebongisi nani ozomona d'alliance nga comité ngabi yo omonaki ndenge azalaki po akoma boye ngabi bongo likoloba yo omonaka d'alliance akomaki ngabi tala mutu soki azangi bamoyen akomaka bongo l'école akomi boye donc c'est bon wana nayebi nano te ke Francas azwi ye nayebi te likambo nini ayelaki wana ekomi nakanisi semaine elandaki Francas alobi na biso d'alliance akomi noki jazz donc akobanda répétition mokolo boye biso tufo tozala kuna babandaka mokolo moko ye na bumba masa malgré na bagroupe alors wana sikoyo wana toza na 76 76 mbulo efonge ebimaka nayebaka soki mbula 76 ayekoli efonge bien encore simaro soki azolakisa nzembo oyo azotielango motema amipesa akokama te kotokende korepetaka etanso epa na ye oui mais faut tala ndenge d'alliance alata on dirait nzembo na ye tokoma place wana ye alataka banzembo ya bato bidala azalaki kasi koyeba mosala soki oyebi mosala oui alors mwasi na ye d'après version na ye alobi ntango mpasi eleki ake komona manzenza abi manzenza mpasi eleki bina d'alliance azofanda boye nalandaka interview na ye ok jazz ezali awa mais je crois ça se complète na yo yo ntango amoni manzenza ayebi bona oyebisa franco ntango amoni franco abi mais comment ça mais mutu nazoluka ye wana te ntango franco azoloba bon c'est-à-dire que mutu moko asabetekaki lisolo ya nteza et qui est vraiment juste ntesa ye obi ake ezalaki un peu froid Lutumba croit en lui apesi ye nzembo babengi yango efonge wana bayembango ye nana nayebi sutu fo ezala ye d'alliance Joski na yulu je crois na yulu bango 3 efonge esimbaki esimbaki ya kosakana te foti ezali na ngai ngana dendela na nyo après wana kolongwa na ye na oki jazz ezalaki après nzembo wana to avant nzembo wana bima après nzembo wana malgré ayembi bondimi ete ava non ayembi public ndimi ye franco mpe andimi ye biso mpe bamusicien tondimi ye mais na kati na biso nayebi te soki likambo nini ezali koleka mal à l'aise azalaki mal à l'aise aki mal à l'aise oui ake na pa ya tabule bon selon ye ndenge ye moko alobelanga abi ake alongwaki ponga na kamwele na zongi na groupe franco atiaki nga balobi nango d'alliance aza soute alongwe nasala boye mokolo kompani azali ye moko soki problème ya mitako obongisa yango ti suka nango aye kozonga ye alobi lere akendeki na frisa rochero on dirait kokipe ete azo néglige yaka lelo yaka lobi
yakana pokwa sala boti abia non yango donc la franco bandi ko benganga l'air yango yo na zonga kana ngali bela que na vende pas moto lobi ay ko bwa ngali banda yakana zonga kina et tanga zongi ay ko sala tala ina miso obiango obi succès ni nzemone sala mais tena sa como dende nega yo bagi ade dende naga akomi pendas ko dende pensago nzembone le lisaka te tala ina miso kaetike okotama yo na nani e mama voilà akatala yo na miso oh c'est ça bon mona ndinga saka banzembo d'alliance obi d'alliance non enfin motra na ndenge ni akosala banzembo biso tosalaka banzembo tomekaka mpe kopesa bapartition moyebi d'alliance eloko na koconfirme yango parce que d'ici par alobaki yango abisi azopesa babiloko mosusu na neti na munoko mais alobaka na ngambo mosusu abi francisco seli bitu abinemi yo obetaka guitare abitana abetaka tabi mais yo banzembo na yo ndenge ezalaka ondire obetaka parce que ocompose na guitare na kocompose neti biso boza différent alors osalaka banzembo francis mzalotuna atuni ye habité na bilota guitare tapi mais ça les faut que la guitare pour que ça encore mieux koleka taba yulu beta guitare yulu soka du guitare banzembo yela ke lokola on dirait automatique ozomona ezo ya kaya ngomoko parce beta guitare et puis non toi na musicien na mboka wana même atana baleki na biso lo mingi bakoma ko beta ba guitare alors là ça sali tala ina biso nzembo simbi asalaki na zaina mopaya esimbaki yango esimbaki mpenza te ayembaki yango mpe ye moko esimbaki te oyebi ntango toaki na ok jazz franco aza kosala ndenge ni aloba na biso parce que biso toa kopesa te opesi nzembo moko mais ye aza kopesa ta mosusu 3 souvent 3 soki aye na banzembo ezala 3 aloba na biso abi boyebaka tine napesaka 3 abi soko nasali moko soki raté kao mais or que so nasali tour na kati ya 3 fu moko to mibale fe nsima ya solo ndenge asalaki zali na mopaya na tala ye na miso tala ye na miso yo oyembaki tala ye na miso oyo nayemba deuxième vrai ozalaki yo diato na chacun bino misato bino boyaki na groupe na alex nabosani na alex na yo alex oyo ayaki na african jazz kala abetaka oki jazz toyaka na ekutu na poto tozoyebe te komba mboka oyo ayemba banzembo nyonso ya bombenga succès na african jazz ye mutaki ténor oui abetaka oki jazz ayemba na oki jazz abeta te ayemba na oki jazz ayemba na oki jazz kombona nani alex prénom ne ezalaki nabosani prénom surnom non azalaki mpena de base non azalaki de base te franco azwaki lere akomaki na bagroupe tout ça asimana nga bayaki kozwa ye akomi mpe noke azwaki bachanteur mo ebele mosusu balongwaki bakimaki na bango ye toyaki neti na poto ya liboso na 78 d'accord alors là bosali nzembo oyo bino na ngai na respect pardon tala ye na miso boyembi bino 4 zali na mopaya ayembaki ye moko allez ntango tesa ye akuti tous les grands chanteurs tous les chanteurs oui akuti ndombe boibanda yulu yo joski na lisusu chacun diato ayaki après na diato diato ayaki après Bati, il s'est fait une place. Respect peut écouter. Écoute. Oui. C'est pas chef de test. 77, Basala et Lokomorona Yulu. C'est 78. Radio Trottoir. Il y a le Tumba. Je teste à Palo la Moudette. Exactement. Oh là 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 là. Teste à tous les cas. Alors, vous avez dit, mon abino, yuyu,
aye kozaba nzembo mosusu nini ya Franco, mais ye moko aye kocartonne lisusu na Muzive. Oui, la Muzi. Là, Mais maintenant, Muzi, oui, mais en l'air, c'était la chanson la plus vendue il y a au jazz. Dans l'air, parce Yo, que du Congo. Moutelongoli Muzi na place à Mario. Mario Mtelongola Muzi. Moutelongoli Muzi na place wana. Mais tant que vous répétez, yo yemba ngono. Muzi, Mm. eh bien sûr. Boyemba na la Muzi. Tuyemba Yo. Yemoko, Mm. Ngai, Diato, na chacun. Ah, Oui. groupe na bino kaka ya tala na miso. Yaza koloba. Chanteur mususu baninga na biso. Hein? Bakika baninga na biso. Mais le quoi ba olinga yete, yé pas préféré banze moni bango ba yemba kate. Ah. Alors, ton comparé, bah, bah, on l'ingété, Zaki Machuski. Bandombe. C'est-à-dire, oui, mais le problème, il y a Joski, d'Alliance, il y avait quand même un problème. Au départ. Au départ, parce qu'avant, tout ça, la continentale. Mais comme ça, tu vois, comme elle a un ganda, qui n'a pas bien averti sur un. Tout quand tu as Joski, ça dit na boya masumo. Ça dit, mon tema, na pesa yo. Makirimbi, alobi na bisabi, chanteur yo. Wana suki sa biso vantu zomela na ba makirimbi na ba Filgor ndeko ya Jim Jacob Nzao tozomela makirimbi alobi chanteur oyo ayaka na makizar Dalien salingaka yete Nani wana? makirimbi mtazobla biso ayaka na makizar Dalien salinga yete et puis même kaka na katoke tsa mukonsuba swanaka amina Dalien siyo olinganga nga te nga na yaka tina makizar pona kota yo boyi nga baninga to balobi no nayembaka bien yo boyi alors namona kaneti rivalité na bango ebi banzaka wana baranki na bango Joski amoyaka nani? Tesa mtaboyaka muninga. ndenge ye Joski aza koloba Makirimbi apa beta liso. makirimbi ayebi yango parce lero yazaki nano na makizar Wana buzoyoka na ekala. A reconnaître voix. wana ebimisika sadi wana mais nzo cartonné nzembo wana Sadi, sadi. ouais. A mon histoire ndenge zalaka. Ah ouais. Ah ouais? Histoire. Voire même période moko kaka tuzala na roka mambo nakende otala pauvre bavon Marie Marie. Ningi nakota na negro succès. Alobi nanga bi po bazaka pe na besi ya makasi negro na lero wana. Abi nanga bi nakoyebisa yo boy. Biso to na mbongo ya kofuta batu te. Sokolingi temporiser moke pour tout cela disque belé mais ce que bimi badis on est tout ça ekotambola mais aye ko lobelanga na kati ya conversation to akina nango abi Africa Festa suki sa ba chanteur moko danger ba Joski wana na balé salasan na bomba kalikambo na l'air nyos ah oui non mais Joski même atabiso na continental tango Joski aye mapeke mati to bia siko penza Grand chanteur. toza na poids parce que azaki quand même likolo na biso abeti na basuki sa banini Et puis les fois bino boto wa musicien Franck. Il y a Nico, bozaki oze. bon moni biso to profitaki Na mbongo toro. na mbonga toro et puis peut-être comportement Nico peut vis-à-vis ba musicien na ezaki Bien. malom mingitel ba musicien ba yena bango Ah ouais. Alors, bino nde bozaka wa musicien. De fait, bozaki na bino ko groupe moko bato boyebana yebana. to yebana ki biso Si. ata to beta orchestre moko to yebana ki Na betaki l'histoire la fin dernière. Papa mba yebisanga a répéter na d'alliance, na orchestre ya bisikita. Ah, c'est possible. Na ba 67, 68 ya mwana muke. C'est normal. Ba répéter ti ba orchestre ngo kenda. Ni bon papa yebisanga. Papa wemba répéter na lipo. Ouais. A répéter maintenant. La coïncidence avec Azani à l'est. Et Salama Mingi. Salama Mingi. Ah oui? Ah ouais. Ah ouais? Ah, bavon Marie Bagui, hein? Naibaki yo. Naibete ndenge ni grand guitariste na biso ya quartier. Ibogara ndenge wana ibete. Ni bodai quartier moko.
Hein? On met quand même des gros. Na meka ko. Mais tant ba bimisi banzembo na ko bando bimaki ba sali marque na bango les éditions Réveillon. Ba oh to elini. Ah oui banzembo nyos. Na ba libanga na libumu maseke ya meme. On a top de top voilà. Top de top. Negre matiti et comme ba fona liwa. Ah ouais. Ah ouais? Ouais. Alors, Tessa sort tango. Tango et Mouze Bimi. Il y a mon comportement. Puis là, tout le monde est d'accord. L'air mousse et bimi, bon, ça c'est confirmé. Donc, avec ce fil, là, il regarde, il sauter comme une normale. Ah ouais? Comme une normale. Alors, parlez de son Moutou en tant qu'individu. Tu m'as dit Kazaki très social. Très social. Hein? Très social. Quand on a une idée, bon, comme ça, tu as le libosa le bina biso, ngai na chèque. Non, avec un gars, tu as Jerry guitariste wana. Abi, Dam. dialungana. Abi, ndenge to beta ka musique. Pour les rôles qui sont to beta musique, attends ça n'a rien. Na odonga na mbongo belé, mbongo ton na poche. Et l'équipe même salaire alors? Hein? Et l'équipe salaire, quoi. L'équipe salaire. Money. Alors, beaucoup bêta, tant bêta vendredi, surtout na que vendredi, na ko na mbongo belé. Samedi, ndenge moko. Dimanche, ndenge moko. Pour ba dimanche, Franca Salaka ndenge nini, ba concert dimanche, soko na mbongo no yeka ka. Après ce montant moko forfaitaire, après ce orchestre ko bêta pa na yo. Donc, étant donné que recette na yo yé ça doit y cacher na ye. Alors bato bazo ya ba ko lesa ka biso ba mbongo banini tout ça. Biso beto donc te orchestre na yaki bien hein. Et yaki lokwa ndenge na mona ka telelo ba musicien ba kuma kotanga ba komba ba nzembo boy. Biso zaki na l'air na biso bango nde bato wana oyo to kokaki kotanga ba benga ka biso na ba bureau na bango. O kende kuna muso bengi po a dénigré yo parce que bengi sina ba subino bobini saka. Donc pour la que bat tala bato bino bolanda ba ya ko mbongo pana. Mais oui, mais muso pina bengo na bolingo penta fanatisme. Fanatique à musicien. Qui fanatisme les quatre donc sont orchestre na soko franco penda ko faté et puis ya zala ka ndenge ka kala na yebila ka ye de na longo ka orchestre na te. Ah oui. Oui, l'opéra de ça. Il était très social. Alobina franco alobina ngana Géry abi ndenge to beta ka musique wana ngana sepela te. Oh, mais Daniel, comme musique yo sepela te musique to beta ki to non sans wana te. Abi mumona ete ke to beta ka musique bato balesaka biso bambongo mais bongo babetelaka biso nzembo mpo tolia bambongo wana mpona nini tokanisaka bango te yo olingi tokanisa bango ndenge nini wana sikoyo Géry bien nga abi te fo nayebisa ngo patron mpo vraiment eza elengi te biso kaka toza bato bazobongisela biso banzembo bazalaka batalaka bazolesaka biso bambongo tout ça. Na réunion moko babimisa bino mais batonga na moni tout ça la caisse moko boy bambongo nyonso balesaka biso totiaka ngo wana na suka sanza tokabolaka biso tourna ba musicien afrika bi oui eza pe idée bien biso to so baleso kala ko gotia na caisse wana kaka bongo ti toyeko kene braza jumpo ya salaka likamunene na braza ulo ayimbi balazair sans micro libusa bandi na micro tango moko bwa kati atiki micro akei pa public ezali azo siko bakitisi musique malembe po yokana a capella donc sikoyo bato bazo ute penya ba opesaka bambongo wana na stade plein ya grave. Ok, jazz. Sikoyo bambongo nyonso tozwaki ekomi sikoyo totiango na tomba sefa ekompune ekomi sefa totiango na caisse franco aye kozwa mbongo wana
C'est comme si tu ne peux pas y aller. Tu as un Kisasa. Tu as un Kisasa. Nawana. Et mon nom. Now tu comme que après ça casse. Oh. Ah, bisa tu décidé de quoi il y a tout ça te mo colo orchestre. Ah bon bisa tu ça à poani. Tu dois penser sur tes tiens mo pas comprendre. Ah tu ne peux sauter. Ah. Mais grâce à l'alliance. Si. Oh bien, bon, moi-même, Franco, a t reproché à meilleur aux chefs d'orchestre en compte. Oui, pour attaquer tant son mon musicien mo dans Likambo. À l'équipe on a ABC. Au mona d'alliance les royaux ça Franco ya bi mais yo ngana zoka yo pose la lokola avocat nangek auprès ya ba musicien mais yo yela nga makamba ba musicien abi mais patron au check nga chef pour notre la simana yo kakate chef il faut la lokwa nzeta drapeau ke bwetsongi bwe mais ngana la kaka pona yo nazo kokate oui mais Comment on peut chef d'orchestre Noki Comment sous-chef d'abord, l'air Simara comme vice-président, il y a comme chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Et puis Simara ou bien. Très bien. Quand on a eu Makamambongo, Agne bien. Alors, je vous rappelle que nous préparons les 70 ans de l'orchestre OK Jazz. Ça sera le 6 juin de l'année prochaine, 2026. OK Jazz, créé le 6 juin 56 à Kinshasa par des amis. Une moitié, c'était des amis de Congo-Brazza. Il y avait Jean-Serge Sou, il y avait Nino Malapé et après. Et Sou, Pandi. Je crois Pandi, voilà. Pandi. Le lièvre aussi. Nani? Le lièvre. Lièvre, Nani. Il fait mon Brazza, mais c'est raté. Du côté de Kinshasa, tu as une Rossignol. Tu as une Rotelé. Ouais. Vicky Longoma n'était pas au départ. Avec quelques temps après. Comment ça? Si. Franco a expliqué qu'on a interviewé dans Tchèque en ligne. Vicky a dit qu'il y a un bâtiment qui a sonné à Massana. Vicky, on peut là, il y a un bateau vraiment sonité. Alors on s'est gêné. Hier après. Mais il fallait que parce que voir on a un gars bomba quand il me dit. Parce que na voix est quoi. Oui. Alors on va après. Au départ après. Alors voilà, on prépare ce grand événement. Nous allons le célébrer à Kinshasa. On pense également aller à Brazzaville, puisqu'une partie de l'OK Jazz, la fondation, appartenait aux amis des Congo-Brazza. Et on fait allusion à notre ami Claude Menda. Claude Menda, on lance appel à vous. Si vous pouvez nous préparer déjà le terrain du côté de Brazzaville, pour célébrer 70 ans à OK Jazz, à Kinshasa, à Paris, Brazza, pourquoi pas à travers l'Afrique, puisque l'orchestre Wana et Salamarape n'a battu à Brazza. Claude Menda, à vous de jouer votre rôle aussi de ces côtés-là. Alors, dans un compte tout ça, il faut exposition à ma photo, au moins. Ma mise ça est belle na kina yo kiki moi kala to comment on a mise à l'Inde. OK kin moi kala. Balasuka kina 2009. OK kala ko. Kala. Ah ma kambe changer belle. Non, on dit kala te. Ça OK. Bah, mise comme un minene. Ah ouais, on peut exposer. Ah, mais c'est bien. Ma photo à OK Jazz. Et puis, tout comme on a une grande salle à spectacle, bah, bien encore, maison de la culture. Ah oui, à Mounene, salle à Mounene, 2800, ultra moderne. En face à Palais du Peuple. En face à Palais du Peuple. Ouais. Une salle construite par les Chinois. Salle Kitoko. Ouais, on fait faire. Bah, ici, que Jazz. Bozana nous paie, Bozali quand même. Tozanan. Et Belé de mais Tozanan. Tozali Totanga yo, bah chanteur Zali yo. Malage. Le Combé. Je crois que Yulo est malade. Ah, Yulo est malade, oui. Ouais. Là, il est sous comme chanteur. Ouais. En tout cas, on a beaucoup tenir, hein. Pourquoi pas, puisque tout ça là, déjà. Voilà.
bainstrumentiste mpe bozala no toza ebele En tout ebele cas. makoso azali michel no azali Aha. izi azali nani susu tozali kaka flavien azali Ouais, Maccabi. flavien makabi azali Ouais. En tout cas, tu réorganises on se bien, on en parle. Tu as préparé le terrain une année avant. Du côté de Guinée équatoriale également, on en s'appelle à monsieur le vice-président de la République, Nguema Junior. Hein? Nguema Junior du côté de Guinée équatoriale, pour vous dire, nous voulons célébrer les 70 ans de Loki Jazz. Obiang Nguema Junior, hein, le vice-président de la République, le fils de l'autre. Nous comptons également, nous visons également à Guinée équatoriale, si en tout cas on peut avoir des facilités de ces côtés-là pour célébrer les 70 ans de Loki Jazz à travers l'Afrique, l'orchestre qui a marqué la rumba congolaise et surtout la musique africaine. Alors, viens. Ok Jazz, et que ça 70 ans, Yozaba produit à Ok Jazz, les autres ont rendre hommage, Nantesa, n'a rendre hommage à Nyonso Bakinda. On va faire des émissions sur eux. N'a pas na Yoza la de temps en temps. Yom to yeba bango, yom to vivant na bango. Ceux qui rendent bango hommage, ba peut ba yeba, ba oyo, ba la kaka na Ok Jazz. Pour muto ayo kinze ba Ok Jazz, il y a 2 jours te azate. Oh, il y a 3 jours à te. Donc à Ok Jazz tout le temps. C'est une façon pour nous qu'on a reconnaissant la batouana. bien sûr Bon, les autres bandits dans ça. enfin nayebi te soki oannonsango après Non va? na kati ya album oyo ezobima na reprendre banzembo baninga ebele non seulement ya Ok Jazz mais mpona kolakisa na baleki na bana na biso miziki ezalaka boye eutaka boye ekomi lelo na bango bayeba kobosana epai miziki yango euti te On va en parler tout à l'heure. L'actualité là yo. Donc via BBC maxi single to benga. single Eza album. album mais en numérique Oui. 6 chansons. Hein? 6 chansons Ouais, tout à l'heure on va en parler. Et puis nous aurons une émission spéciale pour la promotion. Alors, tous on ça. Au Betelanga histoire peu à Franco va na linga mama quitté. mamaki Franco akolinga ngo te akolinga te parce que ye aza koloba na biso boye bino bachanteur na ngai bomonaka te ke boza lokola chasseur azokende chasse koboma nyama akamati mondiku letalisa nyama mibeti ye moko parce que bino banzembo na bino ezosala concurrence na mosala oyo bozosala epa na biso so bino tosalaka boye parce que meya bino nono soki bomonaka ke bwana banzembo ebele bopesa ngai yango nakobimisa yango mais bon yena mamaki bawelaki nini mamaki pour information pardon vieux mamaki ezalaki groupe moko ya bamusicien ya Ok Jazz bachanteur voilà mamaki elakisaki mayaula mabiala c'est-à-dire yulu mabiala mayaula c'est comment il s'appelait encore Kiambukuta non mayaula mayoni mayaula mayoni oui. Et puis qui ezalaki Kiambukuta oui le 3 babimisa banzembo ya moto elingisa Ok Jazz moto penza epesa biso na badiare vraiment Franco asepela te mais te sakotaki likambo yango non te sakotaki lere ekomaki te alingi alongola bango okanda eleki donc succès eleki ko ata yo moko okende bobokende tokendeki par exemple na Kisangani bato azosenga biso pongi nazwa te me boye Franco atali boti na lere moko alobi na GG guitariste abi GG yo bobetaki na banzembo ete bobetaki yango na gamme nini ntango GG azoluka gamme parce que GG ebandeli ye mutu abeta yango te makoso mutu abetaka banzembo wana makoso mutu abetaka awanganaka kutu alors siko Franco na ndenge donc ekomaki kodéranger donc likambo alobaka etekende kobibeta masasi esalami sikoyo na miso na biso moko alors ntango tozongi sasa
asali réunion moko réunion kutu abe wana ndombe siko azongi ndombe pa longwaka tambo kenda poto ndombe azongi abengisi réunion ngala kendaka te bazalaka na réunion wana d'alliance chacun nana lisusu Diato no diato azalaki te Diato pa na mamaki azalaki koyembela bango azalaki chanteur d'accompagnement bon alors sikoyo Franco alobi di nalingi nalongola bango dale sambi non patron ko olongola bango te abi nakanisaki tokosepela mena sepela pourquoi bazosala succès na biso kaka mais oui mais abi non kolongola bango te soki bakomaki ndenge wana yo grâce na yo osoutenaki ke ezala bongo bongo lelo olingi olongola bango oyebiki te ke ata badépart esalama ebele na oke jazz mais départ mosu omona esimbi alibela ti tolali na mabe abi no tokolala te abi te patron kosala erreur wana te ti ayikoyokola eti donc Tioski Yulu bino mpe bosantaki na mayaola alingi alongola bango bosantaki mpe bakomi fier comme tel nayebaka te eloko ni babengaka fier fier elingi koloba ozolakisa ke yo leki to yo oza ndenge mosusu mais bayaki na kaka normal mais Franco ezonyonga c'est normal c'est-à-dire bamusicien na ye bakomi osala concurrence na orchestre na ye ifo asilika ah oui même biso nyonso topasa na nzela wana banzembo toosala libanda tomboka soki tokabwanaki nga na ye mpo nasalaka nzembo ya chicha ya mama yango tobebanaka ti emema mpe ti esala mpe ke parce ye asalaki en sorte que akolongola nga te mais soki ye azali nzembo na nga ekobeta te soki mpe aza te nzembo na nga ekobeta te mais nakendeke kaka concert obevana ya na poto na 82 kimwa ntango bato kutu bamosusu moninga moko abaki na nga bi rochera akendeki na Côte d'Ivoire atuni baninga kuna bi utama ezali awa te utama ezali awa te mais na kisasa azalaka su te nazalaki na nga kaka donc alingaki asala lokola efase ngai mais nazalaka vivant na kati mpo na banzembo wana ya alobi nini lokola nasalaki banzembo lokola babeyu bayon droit esala succès epesi nga motu makasi yango nakende osala banzembo wana sikoyo alingaki alakisa na bamélomane ke ye kaka te le grand chanteur ou bon compositeur parce que na 80 nabimaki meilleur chanteur compositeur alors mpo na ye esalaki ye bien te parce que alobi nini alingi aprofite na kombo oke jazz alors nakolongola ye te nakozala kaka akomona makambo yango nayebi bato bazoya concert bamonaka nga nayembaka te navandaka libanda siko mosusu bazolobanga yo komi vantard mpo ozwi succès mpo boye ngami nasali nini baoloba na nga ko mpo ozosala succès melomane ayaka ndeko nayaki solo moko obetela ngai ya abi utama ikena oyebisa bajournaliste no oui kasi chicha ya mama chicha ya mama po bango bazobeta yango batiaka chicha ya mama une composition de utamai de loke jazz oye alobi kendo oyebisa bajournaliste na batika kobeta nzembo na pampamba wana na kombo oke jazz ngabi muntu moko tanga kombo oke ngabi no baloba utamai de loke jazz yabia loba baloba mpe bongo te parce que wana eza koservir yo mpo nzembo ezo succès batia yo ka nzembo oke jazz ngabi non ya bongo te natiki kaka balutumba prevenaka yo deja prevenaka nga ko mais ya prevenaka nga mpo na nzembo ya meme wana mpe ya prevenaka nga liboso na nzembo nasalaki mpe averkis après nayebisi nga nono nasali yango mpo na boyeboye a comprendre Franco mpe ntango basololaka entre bango sûrement ayebisaki ye po atunanga te oyo avertis atunanga te mais bazalaki kosolola yango bango mibale alors bosala nzembo moko boye na ntesa efambe nzembolo moko ntesa yembango ndire ya ye etambe ou bien efambe lotambe
Lotambe ouais. Na Et Bimaka. ebimaka ntango tokendeki poto donc tolobaka ebimaki presque nzela moko na bambongo mbongo Oh, on a 78 toi, non? oui Et c'est que tu as là? bon yango ebimaki légèrement avant parce que là to enregistré Franco Atali boabia bi lokwa nzembo ndomba yembaka ngo ebimaka te oyo ebimi ekosala bien retour na biso to petit oyo batia yeka azongi mbanga yeko bimisango lera bimisango azongeli biso na poto yango na bato na kisasa ntango tozongi na kisasa baso okijaza zushi étudiant moko auti poto nzoka nde tozalaka ndenge na kisasa tomemaki toka bayebaka ye te babia chanteur moko ya mwana classe ndenge azoyemba kuna mobali mpe kitoko boye Jompoy. voilà Alors, Nzembo wana obi comme na Lotambe. Lotambe Lotambe. Na conseil bino bolanda botanga Nzembo wana Lotambe. Tesa yemba on etia. Yo tikele yependa. mais non mais d'alliance na uta ko bano azali un bon interprète wana bango ebele basamba azali ba vieux calé azalaki mais d'alliance ate d'alliance te nalingaka ye palingaki nga po akomi pesa mingi na nga akomi pesa mingi na nga talaka ndenge ayemba ta zambe peli moto moni donc akomi pesa mingi donc ki moto akolata mosala na ndenge oyo ya yebeli yango Il te manque, hein? beaucoup Ah ouais. sikoyo nakoma omesana na vide wana mais ebandeli nakita mosusu nalali bonde butu mona mai ezokita ngai Oh, désolé, oui. Désolé. Antessa, ngape na loba vieux, c'est un vieux qui me manque. ah oui Ouais. Naké Lubumbashi, na 80. Pour une fois, on s'est séparé de mes parents. Na komi na université à Lubumbashi, bama sabaye vacances. Yo tikali. Na tikali ngambo Yo ko moko, presque. Donc, ozomo na penda kati ko batubate. Ntembo ya muji zorenie. Mais dans les années moko net na yo kango, ata 15 fois par jour. Tu n'as écouté que ça. Et bandeli. Mais ça m'arrive de pleurer. C'est-à-dire, son ayo kiango, tu vois, ça t'amène beaucoup de choses. Quelqu'un que tu as connu. ah non mais nzembo Hein? Et même le vie, mon confivaki. Non, mais t'es ça zaki autrement. ah non T'es ça zaki. aki mwana malamu fin moto nyonso nzambe asala ye na malamu na mabe na ye mais mabe mpenza comme tel ye nayebi yango te nayebi yango te naoloba te ke mpo akufi mais non ata soki azalaki ninga alobaka ndenge nazoloba Et puis il est parti tôt. tolinganaki mingi Ah ouais. Tant longo ko jazz au salaki mabe. ntango nalongwe Tant nasala ye mabe mais mabe yango enga te parce que Bon, il était malheureux, hein. mokolo kompani alingi nga susu te mpona sani naki oblige nakende ye ayebaki Lui, il teke était na kokende malheureux. Hein? Azaki malheureux, quoi. De savoir. Oui, mais parce que nga nalingaki makambo na nga moto ayeba te ayebaki kaka ntango nga nazokende leko ayeki dimanche napesi kuza na nga lettre nga bilettre oyo okende kopesa d'alliance na maboko Oponaki mpe ka ye. Oponaki ka ye mutu na yo. po azalaki chef d'orchestre alors nga bifo okende kaka kopesa ye na maboko koloba likambo te koloba pe teke nazwi avion yo pesa kaka lettre oke na yo lere apesi ye lettre pare non apesi ye lettre nga bebe blaise moto apesi yango alobi ni lisusu po perere yango mpe na ye kokende so miziki te afungola tangi avandi motoki ya mobeso ebando bima ye selon cousin na nga wana À ce point-là, avandi abi Franco Yorgo mpona nini moto lokola blaise lela atiki biso baki na kati ya comité directeur baosala baréunion masolo même biato mpazaki moto aza bayebisanga makambo asola biato te biato azalobanga makambo to baosala bia boye raison mpe alongolaka biato na orchestre abi yobimisaka secret ya orchestre na baninga na yo Diato azali na grade kuna. si yaki chef ya discipline yaki chef ya discipline
Donc, tu sais, on t'a courrier qui est OK. Moto qui bimi. Moto qui a vendu na encore na ba moya kisasa. A vendu na kiti boiti Franco Yorgo. Pona nini boy? Que ça t'a nango bien. Wananga sina kenana zwali papu. Ouais. Ah oui, na zo nanga na poto. Mais on ndé ye azala kiao na poto. Tanga na yaki azala kiao. Mosikoyo lundi nango d'alliance avec koyebisa Rex comptable. Aki comptable, oui comptable que c'est aki koyebisa bi. Ah Rex. Yom de solo na patron. Et ça patron utama un avion azoya. Ou bien ça commis parce que dimanche nous avons avion. Lundi ndé aki koyebisa ye. Abi utama raison nini mon santé a comme lettre maladie et tous ces autres que ça y est pas ayeba qui n'a qui kobela mingi abi oui c'est vrai natika qui est santé pesa qui malamu mingi te mais bon lokola zo ya kaka to sorta makambo wana tamo pena komi na poto na kena ngutalete nalingi nanga okende kutalete abi pourquoi ngana futi tikena ngangamo na kola no te ngam nambo ngamo kolia namba wonanga nakende tale so pour to solo masoloni atika ngana ki malade avant nanga ti ndege bitu kabona ka bon mais na zayo kende kotala ye so ke ba ye na poto na kende tala ye concert na ye que tala gamme na tala ye tam na kepe na loge na ye to solo li na pesimbot parce que yon ante ça va se retrouver quand to se retrouver na ndenge ni tambo kaboni yo ipototi na ye poto bon mona ni suka tango bazayo ya kobeta kawa na okende kotala ka bango tout ça ti mbala mususu alobi nanga nalukila ye producteur na kepa ya madame Lacoste wada kobimisa banzemba pongolove nayebisinga bino na moninga nanga moko twakene na oke jazz alingi akuluka producteur me ngai nalingi napondeli ye maison na yo producteur bazana bango mais nalingi ya yo ya nanga yo yela kaka ba misi bongo yo moko poni osala le pana ngate kabi mais na sina salaki na maison musu na kolinga te ke kuna pa kolinga te kuna saki ba na Edison et pardon na production Edison na Dick Richard togolais moko boy parce avant tout d'alliance aimé kaka aimé kiwakana abinanga Blaise Lukulanga producteur na keka pa madame Lacoste na ABC andimi abinanga bi bon pesangai adresse mutu wana oyo lingina produire na ko tutindala ye ba condition na ngai mo fiko adresse ye mena yebe kyangote ngabi botina kaka na adresse na biso 1 2 3 atina 1 2 3 1 2 3 plaire lettre on ba PCM atange tant na zonga ke bien Blaise merci na ndengo salinga dans la lettre madame Lacoste comme elle a ngai c'est ça. Ah ouais. Alors on parlait toujours de Tessa. Comportement naïe par rapport aux amis. Tu dis qu'il était social. Azaïpe m'tava confité Tessa. Bon, yana bagi ngabi makamususu ko tuna ngai na ko répondre na o na ebi. O na ebi te na na kosate. Ngi pe ko bakisate. D'alliance azaki en fait pour nanga na baninga bazona makam na ebi te. Pour nanga azaki bien. Azaki ne très bien. Mais Joski parle pas. Là que jazz en fait, il y avait pas assez de problèmes hein. Kasiana bagi nanga bi Franco azaka yemo kaya na problème mais akobongisa ngo yemo ozo comprendre mais azako linga to kina ba problème ya makasi te ya ko zala mais aki toujours ko suka na kobongisa ngo pour orchestre na linga fo yemo kaya ba bisabi force ya orchestre ok jazz alba bisabi oribe orchestre boni bundana ok jazz nyoso tu bundana ok jazz la parce que ndenge na tambusa orchestre wana ezaka ndenge Mobutu atambusa Zaire azaka lobango abi président Mobutu akokaki peuple congolais ndenge na koka ba musicien
bolongo kana bino mais bozonga kaka parce que na yebi technique ya ko diriger orchestre ngawa d'aller ça qui mona malam de ka ko lubi baki pe na makambo na ye peut-être na badinga mususu po mutunda o akokisa ba condition malam ka 100%. Azate. Alors, merci, Vieux Outamai. Bon, aussi, ça te le bela quand même à Kamnayope, hein. Oui. Toyoki. Ozo bimisa mo eloko. Mais la préféré, Toyambala, la fois prochaine, Tobeta li solo na mo penda bien bien. Mais en fait, son copé sabiso, moi, aperçu dans mon vite fait, les albums, il y a 6 chansons. Il y a 6 chansons. Ce qu'on a au périmètre, on a un titre. La titre. Bon, il y a les Bosso, les Ali. On a besoin de titre. Feza. Feza. Il y a mis Balé. Et la nouveauté, nouveauté de Feza. On a ce tikali ya banze makala mais remixé puis retravaillé. Bino moko boko juger leur boko yokang. Na ko tindi lo kutango tale lo na. To diffuser en vieux. To ça une émission spéciale, ouais. Alors ezali Feza et en droit remixé et puis Lolo Brigida Tino Barosa puis Nakobon de la Bolingo ya Joski et puis nini susu Kata Bali eza yangai moko où est le sérieux ya Franco Sam Mangwa na Imba mugezo zanga autant que na perdre na contrôle bon bien moi moko batze monyo so na emingai moko mosusu enfin misusu na embina endo endo embina endo bon fais ande to embina Luciana na Mimi Ciel moi aussi voilà d'accord. En tout cas, vieux, tu seras la bienvenue. On sera toujours dispo pour nous. Nous serons également dispo pour toi. Donc, tout ça, la promotion, il y a album OPC. OPC en Comboni. Combo tel natité. Voilà. Na pesa qui a une maison na distribution. Bango mutu po ngana na moni yango te ba il fallait battre na lien le quoi téléphone na ngai et baby yanga na suite mais na ko luka na kende ko zo télé lobby na kende na free na pesa nga plus mususu bon on attend la suki et les canons là il comme quelques minutes hein. Oui quelques minutes et c'est bien voilà en tout cas Mbuta merci mingi. Merci. Te rendre hommage à Tata Mutoyo. D'Alliance. Le monstre. L'immortel. C'est l'un des grands. En fait, bango nyoso batiki biso baba kufite ba kufi. Nzoto ekei mais biloko basali na misala basali. Etikala na biso. En tout cas. Topé ça merci Nabino ba mi téléspectateurs Bodolanda biso. Ezaki bongo Tessa d'Alliance. Deuxième partie émission, on a Rosala et Rosala, spécial, ma meilleure chanson, il y a Tessa d'Alliance, toujours dans notre chaîne de télévision Elite Média France, dans votre émission Congo Musica Musique. Merci à vous de m'avoir suivi, merci à Outamai de nous avoir accompagnés ce soir. Nous saluons la présence de Ali Bokouba dans nos studios. Merci Ali pour la présence et surtout... Bon rétablissement, hein. Tu étais un peu malade, on compatit. En tout cas, bon rétablissement. Et merci à toute l'équipe, hein, la sympathique équipe de Christian Mbamou, Coco Chango et Roger Kabea, qui étaient à la coordination. Également, coucou à nos amis du côté de Clermont-Ferrand. Guerre avant Toto, on te fait un coucou. On n'oublie pas Léon Matondo ici à Paris. Et à vous tous de nous avoir suivis. Merci et à très bientôt. Restez branchés, surtout partagez nos émissions. Aimez et partagez. À très bientôt. Bonsoir.